Amona muso akufela kinga na nzela. Pona pasi ya mboka. Mobali nanga akufi likolo ekolo. Bon retambola bien ta. Il faut marcher continuer toujours timbo est bon. 3 jours aux après. On a toi prête. Bon on est pour même temps. Mboka fait bon net. Faut aux arabes tu vois. Engana za prêt pour na kotambola ti. Le 15, le 16 et 17 au bima. Na bima makasi ezali akobima. Tina suka. Pona nini vie za pasi ya metango mobutu. Tozalaka boita. Policier a commis comment ndekunaye congolais lokola poison na ye. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, mbote na bino nyonso bomesana kolanda Rebecca Bilendo na masolo ya kino. Oezali émission na bino bolanda tango nyonso na oezali site internet na biso www.info16.com mingi encore na chaîne na bino à YouTube bomesana vraiment kolanda Info 16. Voilà, merci beaucoup. Toyeb Sarabino toujours que tozala wana pona bino sans bino biso tozate sans biso bino pe bozate parce que bozala toujours na besoin bozala informer biso pe tozala na besoin que information tozo lancer pas bandeko bazolanda biso et comme la bango vraiment aussi kanyoso bazali. Déjà là vous remarquez là où je suis comme j'avais dit au début que nous sommes en République démocratique du Congo précisément à Kinshasa et précisément encore na oezali place Willery, place des Willery en fait. Na oezali commune ya Lingwala na ngambo na biswa wa sobo mati likolo eza siko babengaka Nyangwe mais plus eza kaka référence poto la Sabine sika tozali lelo toye penza kokutana na bakinois esika oyo toye koluka bango parce que c'est vrai que makambo na Congo ici la raté. Ba problème eza en mboka na biso de l'ouvrance to bité ce que outa pa nzambe to pa na biso mokwawa. Jusque là il y a encore des journées en fait de marche qui se préparent pour la semaine prochaine. De éviter avec des dégâts et salami déjà belé à chaque fois quand il y a marche il y a ceci il y a cela bazo kufa boye et par rapport il y a pression oh église catholique comme on voit peut-être na ngambu ya majorité ngambu mususu bato ba comme luka ba calé bango ba mekampe comme ma biloko moko boye na église catholique to éviter est-ce que les Kinois sont toujours motivés pour la marche oh surtout que depuis la marche et bandi et zalaka jour moko oh dimanche boye marche lundi boye journée fait ce qui peut ville morte journée boye mercredi boye marche maintenant nous et landana 3 jours ya marche cette fois-ci l'IDPS parce que la fois passée dans la IDPS ici d'ailleurs na yokaki déjà que les 16 les 17 les 15 les 16 les 17 il y aura marche 3 jours wane ko kangama. L'église catholique jusque-là, on doit préciser biso vraiment mais toyoka qui déjà que déjà balance qui message que marche les alliés les 16 les 15 les 16 les 17. Est-ce que Congolais a prêt pour la marche il y a 3 jours pendant que tu es biso nyonso abino bato boali banda maître camionnette mbola descendant simo kimbango ba conseiller nanga vraiment ba conseiller nga tout bon pour musaler avancer na maître Hakim Kabongo le préféré boza vraiment ebelé ba maître Botungele Botu plutôt maître Robingele Botu boza maître Botamba Bolaima boza vraiment ebelé bo conseiller nga toujours na msa nanga na salaka surtout papa Anissé tu habites ce que Congolais a prêt. Il y a bima lisusu na balabala pour la marche il y a 3 jours pendant que tu es bibisonia ce que Congolais vivra na taux du jour marche à journée moko et là ça Congolais nzala et bon me rappelle Congolais na ba marambo belé siko il y a 3 jours. Est-ce que Congolais après dès sika puis dans Robanda déjà que j'avais intervention à bandeko na biso baza bonjour papa. Bonjour. Pourquoi ta caméra na biso vraiment malamu tozo le bela likamba ba marche ba marche désolé kaleka mikolo na mboka na biso wa toza na besoin to lité maintenant la semaine prochaine ba bongi si penda marche il y a 3 jours yo Kinois est-ce que vous êtes prêt au bima na balabala pendant 3 jours il y a marche. Ah merci pour la parole mboka tambola bien ta il faut marcher continuer toujours timbo est bon. 3 jours aux après. On a toi prête. Bon on est pour même temps. On va faire bon net. Faut aux arabes tu vois. Hein? Siko lobi nini pona bandeko msuso bazobanga bazoloba biso torobimate po biso to liaka na jour torobima boye to kufi torobima boye to sala boye. C'est robimate hein? Comme pour ça to kendele boye. C'est normal. Ata bino moro. C'est normal. Faut to bon sambo na biso ta les Congolais.
Bafou du Sud, tu as un Chine, tu les gars, on me l'a les gars, bisoupoani. Tu as organité. Faut bon sambo comme bien. On doit se retrouver, c'est ça le problème. La minute pour na yo solution ni eza meilleure solution za nini pombo kana biso bonga. Vraiment na minute o batami na basima ba marche nyonso. Na ba kondi ba mboka tout sanga to sima to comme ramtu moko. C'est ça. Et aux alandenge ni me ba meka yango na ba dialogue, ba nini boye mais tu jusque là solution malamu ebimate. C'est que quelque part mouvement attaque quelque part. C'est ça. Pour nga yango. Pour to meki to sale aussi maté ça mouvement boye à quelque part. Tout ça est fort, tiens au Simba. Ok, merci beaucoup. Naibité papa nanga wa avi na yo pour na ba marche yo za prêt ya robimesu na balabala au tambola pour na liti ya mboka na yo. Nga naza prêt pour na ko tambola ti. Le 15, le 16 et 17 au bima. Na bima makasi ezali akobima. Tina suka. Ok, pour na bato ba bango websa bango. Banani? Bato bazo banga ba bima na bango te bazo kufa, bazo zoka. Te ata mutu moko akobanga te bango nyonso bazwi décision biso nyonso okota na zela. Ok, merci beaucoup. Voilà, on est invité dans un moment la biso awa. Yepé ako. Bonjour maman. Bonjour papa, maman nangai. Na moni awa maman ozo tambola peut-être ozo luka moi quelque chose pour bana babi kanandako. Mais ndenge babongi sel biso ba marche semaine prochaine 3 jours ya marche. Et tant qu'une femme de la maison, maman oboko la rabana bandeko. Hein, okolo banini est-ce que oza prêt tozo soutenir batu lisusu babi malisusu pour na marche à 3 jours pendant que batu belé ba kufi belé bazoki lisusu. Pour nangai, selon nga na kokyo sepela tena bimana tambola marche. Ozomona toza pona nga na sepeli mboka na biso ezala kimia bana batanga minevale kitaya minevale ya bana tozokoka isu kofuta te bato bazokufa partout ata lelo tosali marche ya 3 jours solution ezozwa mate ya mwana ngai pona yo moko nano lokolo telemi wana ozana mama boti yo tangi baleki no pe batanga na kati ya kimia. Ya mwana ngai ya mwasi tozo souffrir ya marche ezolakisa pona ni po kimia ezala ezolakisa marche ezala ti ba marche ça ma mikolo maman ezala marche mo chrétienne ezala marche peut-être église elingue revendiquer peut-être pour kimia ekota na mboka et puis dialogue a bien ça entre ba kondi na ba population. Et puis bakitisa babiloko nyonso lobi wana sikoyo bakontina biso bazotala pasi ya population ngote soki population bimi babimisi minduki babimisi gaz babomi population sikoyo pona ngai esengeli tofukama tobondela pona nzambe. Mais prière à Congo ebandaka loyebi toyebi yango ebandakala mais solution kozwa mepa nzambe soki tobondeli nga na yo tosangisi makanisi pona mboka na biso ebonga kimekota nzambe akota na kati ya oyo azopesa dexode lelo bato bakufa minevo ekoma cher vie ekoma pasi foto fuka mapa nzambe tolela nzambe kotika te kote na mboka Congo pesa solution kozwa mayaya tozo souffrir makasi. Oza maman combien de bana? Nga za maman 6 des enfants nga ozomona nga. Oza na 6 enfants et puis bana batangaka. Bana batangaka nako biso moko aza na 5e année na ye ya ko présenter yango moya tanga ezate. Akati classe. Akati classe. Tala mususu mbongo ezate ya ta mususu ye wana na kuti na uti 4 koluka. Nazonga mama babengani nga pona Minerva. Na sina 6 premier trimestre c'est kali 2e. Ya. Pona nini bana nano mibale kaka moko akatani ya premier primaire akatani na tika ina ya 4e na ya 5e o ya 6e na ya 5e bafandi nga moko naza veve osala nini mobali ya kufa papa kufa tana ndenge moninga ndenge na okele boy ko luka naza mama manevre kokena nga ko luka o pona tika nakangisa mbongo manevre osala manevre neti ya nini nasaka manevre ya bilamba yo kati ballon oteki tango sisi koteka bilekeli na yo opesi nganga na ye na sombi moi ndenge na salaka est-ce que se retrouvera paix soki na mizwa kate me moyen na tangisa bana ekozala te moi muke na ozwa yango na o vivre pona nini vie za pasi ya metango mobutu tozalaka boeta rolo banye na bakonzi o penza kotala mama boye tango azolela penza liboso ya caméra na biso soko tala ngo vraiment tango mama azolela boye liboso ya caméra okoyebisa bakonzi nini penza est-ce que bazaka na pasi na ya biso bapeto naza na souci ya souci ezali mboka ebonga kimekota ta mokonzi ya mboka ye moko azomona vie ya bana na biso tozotanga lisusu bana bazotanga bien te tango biso tozalaki kotanga Minerva ezalaka te tozalaka kofuta Minerva te
kaka mbongo travail manuel olokoti mwa bouchon na yo okepa messi opesi suka messi azozwa mbongo na leta minerval ezalaka te mais ane oyo mbula oyo tokomi na pasi atuka mokonzi atalela biso mboka oyo ye asa na bana bazotanga bakomi na baklase ya likolo baza na vie ya bien mais biso tozosala boye pasi na pasi lokola nga mama veve tela ndenge na okende koluka nayebi wapi te na ebande nayebi te wapi te na suka akufi kaka na mboka soda na Goma yaya tela ndenge toye mpona nini toye masuwa vai souffrance ya boye na mwana mosusu akufelaki nga na nzela mpona pasi ya mboka mobali na nga akufi likolo ya ekolo lelo ngai oyo ata eloko te. Est-ce que ba rémunérera bino pe bo bénéficiera pe na mo loko bozaka loko na niveau l'état na eloko moko te ya utilité nini yango soda ye moko abundisa moninga na Congolais par rapport ce qui likambu azoya ennemi azoya kosani akomi défendre na mboka na ye a défendre mboka na ye mais siko ekomate ko défendre obundisa be ennemi soda koma obundisa ndeko na ye Congolais ye moko azobunda policier na era ba marche nde yango azobundisa pona ni na sala bo po ba mona nganga nde nazobundela na mboka pona azwa po ba mona ye abomi ndeko na ye abomi ndeko na ye likolo ya mbongo po alobi nga pe na sala ayibi pe su ndeko na ye ayibi lisusu apiye lisusu ye pona nini mboka nga pe na sala bo pona zala boya ye loko te tozo souffrir surtout ba soda papa azaka viva banda gagner na combien ako gagner combien ba futa ba $100 lieutenant ba fute $100 na kati ya $100 na vie ya lelo na bana ozana bango si bana kotangisa bango ndeni malade wana koleisa wana kolatisa wana yaya soko ozana fonte akope soda mikolo bazesu na mbongo to komande basi nde bakomo sala bo basi nde bakomo luka yaya yango boluka solution moyika ndengo telemi bo yo moko kutu nano pe ekolobela eloko yaya ozo sala bo pona intérêt ya mboka ti ozo tuna bato ozo poser ba question po yoka question nini ya koloba mais mutu nyoso azolela ka pona mboka minerval ekita bato bazo mbongo misala ba misusu basi bazwi ba diplôme d'état basisi ba makamu nyoso mais musala ezate. Bonjour. Papa bengam na kombo nani? Na bengam na kombo José Kabasele. Voilà, papa José Kabasele. Merci beaucoup parce que vous en direct qu'il y a une chaîne Nabiso Info 16. Tous en besoin de yeba. Toyo qui déjà nungu et zolobama wa que marche la semaine prochaine et à 3 jours, les 15, les 16, les 17. Est-ce que Congolais au yoza, yoza prêt ya ko bimatsus na balabala pour 3 jours pour la marche? Bon, ils ont prévu que marche tout dans ces pays la marche ça m'a bêté. Marche pendant tout le monde a conjoncture en bonne to vivre et l'extérieur to vivre bien té. Yango moni que ça qui va marcher bana seulement pas to vivre bien té. Si Congolais déjà na marche journée moko boyebi ke biso na Congo wana ti yo bo bimi boye oye lukela bana eloko lia donc lelo so musala salami bien au mbongo nyoso zo yango lobi rotike la bana le temps bima so luka siko eba bi marche 3 jours c'est-à-dire ba biloko beleza ka suspendi. Est-ce que Congolais okoka vraiment ko ça la marche à 3 jours pour na ko bengana président Kabila hein et puis akufa nzala aboma bana nzala vraiment na ndako est-ce que okoka yango ko sala yango Congolais okoka yango lisusu? En tout cas, vraiment, c'est impossible. Pendant 3 jours, on a déjà passé pour tout faire banzala. On a bendé. Il y a pas tout faire banzala. C'est impossible. C'est bien été. Si on est de ça là, non, ça là na obo vraiment. Ça t'arrive au moins à obima erni nandaku, ozonga erni ne peut coûter ça combien? Bon, pour obima musala to ma biso musala musala pour tout faut tambula ko transporter bateau, ozonga ce bateau bandaku banine. Mais et ça bien été. Et ça bien pour la marche on a peu ça so bien tout le monde en tout cas ça bien tout le monde bien été. Et sorobimi par jour tout moi curiosité au tozala na sorobimi par jour on gagne à moins combien? Bon le gars peut micro bon on passe au maboti au saboti au moi 15 000 moi 20 000 quand on a gagné tout vivre. Siko bana aussi que la bango combien au somba carburant ndenge nini nyoso ni letani. Bon, tout d'abord, on prend le carburant, ils ont passé ma casse. Carburant, le carburant, le carburant, m'attaché, ma casse. Et puis, biso côté le transport, de la pipe, comme moi, nous allons et ça bien, maman. Mais bato ça biso que ba jour à marche bo chamora fort surtout bato babima pas ni boluka bo cha ba vie na bino en risque. Likola mbongo peut-être ozo kumba batu et puis oyebi que massa sezo beta ba gaz ba zo boaka koto bo na ebité balle perdue ko zwanga toté. Bon, vraiment, ça pour un bateau, c'est pour la rosa, mais pour un gars, vraiment,
jour en marche na gobi matin pour la risquer tia vie na danger. Ok, merci beaucoup. Je crois que nous avons appelé papa dans chauffeur. Merci beaucoup papa. Merci, merci. Voilà, nous avons appelé papa dans chauffeur awa. Il pas comme quoi quoi bisanga, les bateaux yo. Souvent ça tout le monde ba marche les ça la manakina wa. Ba on dépend ba zora bazala appel de fois ba victime parce que roman na papa boena mutuka na ye mais air marche et salama. Innocent bateau robimsa mutuka na ye pour bazu batumbi yango ba bambi yango mabanga. Ba baby selie musala ba bomeli ba nanzala na ndaku. Sikoyo marche ba prévoir pour 3 jours. Oh, papa n'a biso à Osala. Ndengeni, papa n'a bonjour. Bonjour maman. Jusque-là, la semaine prochaine, les 15, 16, 17, marche les alliés il y a 3 jours. Oh, balaïk, balaki, biso, le sous na ba opposant mon sous. Naïbité, est-ce que vous êtes d'accord pour la marche là, étant que quinoa? Bon, on est d'accord parce que nous avons papa a 4 enfants. Mais ce que ce botier marche, on laisse ça bas, on a des sur le temps de classe, mais ça les a été. Et ça, c'est comment va on laisse ça bas, on a des nini, beaucoup de marche, 3 jours, on va faire na 4 bandas, comme ça, on a habité comment tu vois ça. Bablo ronde, yango ezo bendara bakulu na bamambebele. Et bon ça. Sikoyo mekana ko ebisa biso moi curiosité. Ero le botangi ba classe musala te, ba classe nino sali et puis musala nini penza o za professionnalisme et ça peda professionnel plutôt, j'allais dire quoi. Oyo okobi ma penza professionnel na yango. Bon ngala za électromécanicien. Na ba papier na nga natangi même na étranger, natangi na Gabon, sali ba des années là-bas, na yak na mboka na biso pona mekana au cours ba dossier. Le dossier banana côte ça tilelo. On a monté l'eau oyo en attendant tout cela. Bon comme on se retrouvera nini par jour sur Obimi. Bon en ces moments vraiment un peu dur. Les affaires passent parce que essence ils en a 1810. Bon biso to même à 2000. Donc tu gagner à 100 francs. Parce que photo peut cette sous moto azobele la biso 100 francs donc afima passe tozo gagner peut-être que bon ali pas bon ya kolia c'est tout mais c'est-à-dire que rendement na yo ezalaka journalier donc so bimi jour wanande okozoma quelque chose big salibota yango wana kaka maman o yo lobi siko nde ba marche les kaka deux fois moyen bo bimi ezalaka te sala ka ondengeni na ndako suka ndeni na bana na ndako esala anga passe mingi bana bakufa nzala bana bazotala soko bomba mwanda mbute fimeza mabe fima. Mais il y a toujours des gens qui ont faut lutter contre Mboka Nabiso parce que Mboka Nabiso souffrance auto commis dans le c'est parce que les dirigeants Nabiso bazo respecter biso peuple été. Il y a il faut que souffrir pour na lutte ya Mboka. Est-ce que yo pose après il y a que lutter penza pour na ezali lobby ceux qui ont côté sous des dossiers quelque part on se retrouve dans musala moka bien libote kobika. Même photo lité kaka pona mboka mais suko soto lobito lité te to rotika mboka nga ndengwana photo lité mboka bonga. C'est-à-dire qu'on a prêt pour la marche il y a 3 jours. Bon fait-moi pour la marche il y a 3 jours. Bon en fait to banda pi bankamba ba marche en depuis. Mais le problème est kaka ba mikondi na batu na biso to kana kaka mboka bonga. Siko koyokana yego bito yoka ba yokana ndenge parce que koyokana banda kala toti ba corps ezaki boye o ba dialogue o ba nini mais jusque là résultat ils sera toujours faible résultat sera toujours négatif air congolais oza papa 4 enfants ozota la penza souffrance maramunyo so ele kana mboko koloba nini vraiment pona bandeko nyoso ba dirija biso besoin na bango eza nini pona mboka besoin na bango eza nini pona population petit peuple. Bon toujours sengara na bateau ba diriger biso ba chef na biso fema to lubo luka solution parce que na zébité kotoni tozo kende bandela ba voiture to tambola non ba prince zate bandele zate ba prince yo za ubukana na habité fema bobong sarare lo na za osenga na bino bobong sa bo mo sana mboka pour souper ba petit peuple to za quand même un peu bien. Avec notre actuel président, on assure que nous sommes et qu'on continue ceux qui peut-être bâtir sous quelques temps pour continuer mandat et au déjà expira bandaka. Bon, en fait, ceux qui balobi bâtir les mandats nae au déjà c'est là. Bon, ndenge ya senga qui ke baba accélère moi quelques jours. Tu pour autant là.
parce que bon en fait tu n'as pas fait maté mais ce qui te lobby lobby total parce que ça lit déjà 17 ans à pouvoir et là on nous mona malamu o convaincant na existence il actuel président na biso. Bon là on a mona malamu boulevard du 30 juin vraiment bandela tango ndenga bongsa bandela liboso ya on a moni mais bandela ngopé et baby dans le sous vraiment ngana lia na ndela vraiment eloka na ole la ndelande. Ok, merci beaucoup. Je crois que ko lancer aussi dernier message. Na bandeko bazolanda yo bazala pe besoin bazala na besoin baye ba réalité ni les karanakin surtout na période ya marche boer bazo tiabiso mulunge peuple congolais tu dois lutter na souffrance sur sa peuple mais ba otinda toujours peuple wana o azo kufa chaque jour chaque marche peuple wana azo zoka chaque marche mais peuple wana ka bazo continuer ko motiver bima la balabala pour lutter bima la balabala pour lutter ko lo banine pona. Bon, et là on est au salanga passe vraiment chaque jour aux koufa. Bon, solution peut aux maté. Bon, n'a habité vraiment 3 jours, n'a habité 3 jours saute au lobito bima. Tous à la sous ba bibe megazangate. Mais là on a aussi un vraiment dialogue ezala entre vraiment ndenge masolanga ezala ki entre ba mikondina basango. Masole solo et ça la mafia qui toko pombo na pse kende fema na moi logique parce que fema nazo ko na biku te comment na ko fema ko expliquer na maramba fema. OK, merci beaucoup papa. OK, merci. Voilà, tozo continuer kaka na ebité na kozo ndeko na lelo pena na kozo ba sali ya coin oyo. Na kozo papa na ngawa, papa bonjour. Bonjour maman. Na kutu yo pe lisusu na musala na yo awa mekana ko ebisa biso tango ba marche za organiser à chaque fois na mboka na biso awa tout le monde a sale comportement ya ba policier na biso c'est vrai que mission na bango za ba bomate mais ba disperser population pour créer des gâtés mais tango policier azo tuer sur bateau azo beta ba balle perdu et puis azo kende kolanda même na ba innocent oyo bazo marche to bengi marche chrétienne na bible na ye po beta ye a kotiti na église a beti mutu yo congolais ça la rondenge nini vraiment eloko na koki koyebisa yo ke maman na mboka na biso oyo policier soda kutu azalaka na mwa réserve moke mais policier akomi komona ndeko na ye congolais lokola poison na ye banda mokili esalama totikala komona te ke policier azwa gaz akende kobwaka na église ezalaka nango te parce que na église eza basali ya nzambe bato bazokende kobondela me bazokende bitumba te mais ekomi policier bakotinda ye mission mosusu ye ake kosala oyo eza ya ye neti mpo na ngai nazoloba mpe ere nyonso ke ngai policier aza mpenza mpo na ngai aza monguna mpo na ngai azoya mpo na kobatela te ma azoya mpo na koboma neti bamarshe ngai naza victime policier babotolanga moto na ngai na marche ya quand ça oyo uto oleka ya le 21 le 21 ou le 31 oyo ya suka oyo 21 ya le 21 nazalaka na barumbu nauti kobimisa moto na ngai nakende kosokolisa yango bapolisier batindika ngai na kweya bakongo avokoma na bolobo soko ozokota na te ya ka ya basoda ya bapolisier nini basoda ya ka ya ndolo bapolisier batindika ngai bazwi moto bakei na yango ntango ozokanga eloko ya mutu kende na yango na biro oyo eza ya leta soki moto aza na infraction akolanda eloko wana ake kozwa eloko na ye me ntango oyo ozozwa oyo eloko ezosalisa ngai eza mpona kopesa vi na ngai oyo mpona koboma ngai neti ngai ndenge naza wana papa mama na Kinshasa wa eza moto na ngai parce que papa akufa mama akufa nazosala musala ke nakoma kuluna te nakoma moyibi te nde nazosala musala me ntango oyo ye ozwinga eloko wana okei nango mpo okomisa ngai nani sikoyo babotolaka moto pour quelle occasion ezalaki kaka mpo marche wana baboyaki komaki non seulement bapanza bato babwaka gaz mpona bato na bamoto mpe kokanga ezalaki permis est ce que eza vraiment eloko ezalaki accepté vraiment bon
Na problème wana ngai penza na koki koyeba te ke est-ce que batindaka bango bakanga biloko ya bato bien batindaka bango baya kosala ba policier so ba profiter na kimoni na biso eza ke policier te yeba bien ke na ba policier na biso to kozwi mentalité ya policier oyo atanga na policier oyo asali formation na ye penza normal ya l'état azosala musala ba policier na biso bazosala te. Tango policier batindio na mission sala mission oyo batindio oyo ezopesa ke muto ayeba ke soki naza na mbemba nazonga na ngai normal. Policier bakotinda ye kende kosuka awa ye ake asali makambo na ye. Donc eza pona koya kobatela te mais azoya nde pona ko profiter. Est-ce que na Congo na biso surtout na Kinshasa na biso ba policier penza ba assura ka ezali garde ya population sécurité ya population. Na Congo pona yebisa vérité ke policier asalaka sécurité ya civilité. Policier ayaka nde koboma civil ma ayaka nde ko sécuriser te. Soki tomonaka bango ke baza ba agent l'état kaka ndenge balataka bilamba mais na kati ya ba policier okozwa ba mutu azalaka na ye sportif amoni ke aza na musala moko aye kosala te akotina la police. Mutu akozala na ye te ke azalaka na ye kuluna moko boye na boye ayebani na bakonzi moko bazwi matie na sima akomi na ye police. Mais soko ozwi policier normal oyo atanga na ye na ba école azosala makambo bango bazosala te parce que tango oyo ozosala musala ya l'état yebaka bien ke soki ozwi eloko ya mutu ya lokola ozwi eloko ya mutu na makasi ata mutu wana asali ye mabe te mais kolela azolela nzambe mpe azomona ye lokola batindi yo na bitumba yo ke ozwi mwasi ya bato obotoli biloko ya bato est-ce que yo na bitumba wana yo okozonga na yo te. Si on a marche, Bongisi déjà semaine prochaine, je crois vendredi, samedi, dimanche, hein, les 15, les 16, les 17. Papa Nangai, Oroe bisa kinwa nini, pasi ya kinwa o tozali oyo. Na ba événement ba marche kinwa zo luka toujours à lutter contre régime moko bo na ko benga ngona ebite so na ko benga ngo régime ya dictature, to régime ya ceux qui pendenge nini oyo kota na mboka na biso Congo. Kinwa linga bima na kati ya régime wana po à se retrouver. Congolais linga bima à se retrouver. Parce que 3 marche à 3 jours yo olbika peut-être na rendement na oya jour. Parce que 3 jours. Est-ce que vous êtes d'accord dans vraiment? Bon, et là on a koyebisa yo maman na mboka na biso eza pasi. Eza pasi na ndenge nini? Congolais alingi moninga na Congolais te. Na ba marche ezo salema eza pona honneur ya mboka. Tango yo za bakonzi na biso balingi biso te. Parce que soki balingi biso, balingaki baluka eloko moko ya kimia au peuple congolais yepe akoki kosepela na yango. Mais tango yo ozoloba marche 3 jours, yebi ke kinwa aliaka na to 10 jours. Tango yo oza na biloko na yo na ndako, oza na makambo na yo na ndako, yo ozo vivre na yo bien. Mais yo bloqué ngai 3 jours wana sikonga na ko vivre ndeni. Malgré eza nango honneur ya mboka, to boyite. Soki marche eza nango, eza pona ko bongisa mboka ke mboka eza na kimia. Mais il fallait ba yeba ka biso pe to vivaka na to 10 jours. De to vivaka na biso. Ok, merci beaucoup. Conseil na bandeko na yo ba congolais oyo ba okara toujours pas si musika bazali banda mboka baza kebele, je vois aimer Patrick, je vois papa Anissé, je vois papa Marcel depuis Suisse, baza vraiment ebele des fois ba mamba bo ça ba bango pasi mais quand même okoyebisa bango nini eloko nini penza kino azobongisa pona ba marche ngo azobongisa nini kinwa. Oh, eloko na koyebisa yo ke na pesi bandeko na ngai nyonso bazali banda ya mboka merci na oyo bango basalaka pona mboka na biso parce que moto nyonso akufaka pona mboka na ye ate eza na ngo salite ate eza na ngo nini mais eza mboka na ye oyo bango basalaka eza na yango bien na mboka na biso c'est mieux bagondeke bazobuna na mboka na biso eza na ngo bien pona honneur ya mboka na biso esalaka bango pasi pe esalaka biso pasi parce que soki mboka na biso eza nango na kimia eza nango na matata te bango bakoki ko se retrouver na bankambo akete o mutu afana na mboka bapaya o bien ndeni tango bango bazotala oyo ezoleka na mboka na biso ezopesa bango mutema pasi pe ezopesa biso pasi na oyo ezosalama.
je m'en souviens encore une fois, j'étais avec les colonels Daniel, les forces de frappe. Même du solo, il y a rôle, il y a police en proximité plutôt. Rôle naïza nini, police en proximité, rôle naïza kanini. En plus, il y a qu'à vivre n'engeni na population, police on a vu à qu'à vivre n'engeni na. Peut-être ça va détail belé, mais je crois dans le prochain jour, tu reçois penza tempé à tout naï mais tout na wana libosu à écran nabiso et à qui déjà j'ai salué et j'ai dit bonjour à toi les colonels Daniel, les forces de frappe. Donc tu zappé qu'on a ma belé na yo, en tout cas ça fait du bien. Kakane, on valorisera toujours médias. Au pays sera toujours opportunité na mutu azo samsa na ye samsa na ye oyebisanga conseil moko Rebecca so quelque part au sein de l'émission, en tout cas, à ceux qui police a tracasser, il faut toujours montrer à la police que toi tu es le 4e pouvoir. Donc, médias à 4e pouvoir, police a droit, à moins que la police soit tangate, soit la police soit tangate, bah règlement sur la police a retourné ça et voilà et motivant apé et sungang apé na longba moi musika ba tracasser sur la police ba lukaka toujours ba menacer biso à chaque fois quand on a des tournages. Sinon, na sepel mingi na ozaki sujet en tout cas ça fait très mal. Les Congolais allaient la rane kaka tango nyoso à chaque fois que tu as un terrain congolais allaient la rane kaka des fois ma solo mususu to ka ça va biso triste. Vous avez vu l'attitude d'Azaki nango tango maman la biso azoloba. En tout cas j'étais vraiment triste ko ka marambo azoloba wana pasi moi na kufela na maboko papa kufa na musala ya kisoda mais lelo azo déclaré avec 6 enfants. Moi, écoute, ça bakati classe pombo keza bien té. Sinon, ça fait très mal. Mais au moins, bandeko bo mesana kosunga, tenda imaboko banque, tenda imaboko banque. Donc, oh mesana kosunga, bato sunga kande bango yo, hein, Anissé. Bato sunga yango bango penza papa Marcel depuis Suisse. Bato sunga vraiment bango yo. Obengi Rebecca voilà lukelanga mama o tokozwaye kaka na bakwa o ya te kaka wana expliquer biso une box to ebindeni tokozwaye sinon na bandeko nyoso bolanda biso to ebité hein. Je crois que ezali avant goût ya marche to meki un peu ko sonder population kwa o. Mais dans le prochain jour peut-être bromo na biso sous na kwa mususu. To luka to dialoguer to communiquer to se communiquer to sonder sous population kwa wana pona ba marche zo. Mais si seulement si marche en aux a maintenu beaucoup bango peka kaka na masola qui avec Rebecca Bilendo. Des gros bisous à ba conseiller nanga ba conseiller nanga ba manager nanga conseiller nanga mutu azara toujours wana pona ba conseil ko lukandeni ko la kiso Rebecca ko sa ndengeni et tout maître camionnette mbola descendant Simo Kimba en tout cas respect et puis maître Hakim Kabongo le préféré manager et na bandeko nyoso ba na panama balobi Robingele Botu maître Botamba Bolaima tenda ima boko banque balobi soko za mtema malamu continue à se manifester mtema malamu po bolamu et futa ranango et boza ebele Hercule Bavoitou, hein, Hercule Bavoitou, London, c'est Paris en tout cas. Toujours c'est la rarate. Papa, je vous ai dit Nanga. Boza vraiment ébélé à ma grande famille, la famille Pokuta, Patricia Lelo Pokuta, Mirana Pokuta, Timothée Pokuta, Mamie Pokuta et notre beau-frère Ferdinand Mabia Lutété. Je vois Chris Kunku, papa na Christelan Kunku, Nablansin Kunku. Je vois Delphine Douboula, papa na Deliriam. Je vois encore Jolina Tambe, ma belle-sœur chérie, à toute ma grande famille Pokuta. À ma grande sœur Patricia Lelo, ma marraine, nalela fort ya donc yondo e baté mengane na yebi et na bandeko nyoso ba mesana Olanda biso ba o nyoso balanda Info 16 Aaron Lubamba qui est derrière la caméra tanto menga mobile ya série balobi Patrick Valencio depuis Issa sa femme toute sa famille Zoé Kiambi boza vraiment ébélé frère Richard Madeka en tout cas frère Richard Madeka maître Nelly Mwinga Maboboto boza ébélé en tout cas je vous fais simplement de bisous et prochainement peut-être un numéro na biso masola qui nasika pour découvrir ka masola ngosoke ezani bye.